Pika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuana serieto wanzambie to tata mwanda velela beto bana bakutokulombela bakafulu watu sikitikisa tusamba ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu ye untwali ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolalaki matei na biso papa selo mutateyaki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikandana ya suka toyoki tobomba tosalila pona mokolo wana tobika matei na ye ezali makambo ya nkolo Yesu atataki mbango ya bapapa ndenge bango babotamaka
oyo tobengami bana ya mapamboli. Nkembo na likolo kimia wana se bengango Noël. Banzambe na biso sikoyo biso bato na likambo monene oyo yela biso ya mbotama ya banzambe na biso. Biso tobengami bakonzi ya mangomba ya mokili mobimba. Zosenga po ete boyokani ezala biso. Soki toyokani oyo tozomonela mpasi na biso ekosila. Pamba te oyo ezali 4e génération eza ya suka, ya mitano ezali te. Tala bilembo toza komona bya mpasi na mpasi kimi ezali te. Biso kaka nde tokosenga na Tata Nzambe akanisela biso. Tozali kobebisa mingi, bolingo mpe ezali te, koyokana mpe ezali te, ezali mpasi. Lelo yo ezala biso tosalelaka Tata Nzambe, ezala leta tolandaka sini ya nkolo Yesu. Na ndenge nini ntango ya nkolo Yesu balandelaki ye mingi mpo bakweyisa ye, kasi likambo leta asengaki apesaki réponse na biso bandimi ya Nzambe topesa na Nzambe, ya César pesa na César. Eske tosalelaka yango na kimia? Biso nyonso bato azala mokolo azala mwana moke tozali bato ya leta. Mokolo mwana moke ndenge tosambelaka tozali bana ya Nzambe. Tozala bana botosi na makambo nyonso leta aza koloba na biso. Tozala bana botosi ndenge mangomba basengaka biso. Toyebiki tokoyaka na lisumu ndenge toyebiki Adam et Eve bakoyaki na lisumu. Nzambe alobi nakopesa bino etumbu. Etumbu apesaka biso bokobela bokokufa. Yango esalamaka emonanaka na Kayin abomaki ndeko na ye Abel. Tina biso tokufaka pamba te kanda mingi, zwa mingi, boyokani ezali te. Kambo nyonso ya mabe na mabe ewumelaka mpe kati na bango ntango babungaki mwana lisusu te. Sete aye kobotama te, mwana moko aye kobotama, Enoch, na 105 ans ntango ye abotami. Nzambe sikoyo ati miso na biso bato banda ntango wana Nzambe azalaka na biso. Kasi soki tobebisi nde tomonaka ke mpasi eyelaka biso. Tobebisi ka Nzambe azalaka na kanda, et surtout moponami. Soki tozolanda ye te, tozotosa ye te, mpasi eyaka. Kozwa exemple ye moko mwana Tata Nzambe tonyokolaki tomonisaki epasi kino batie na ekulusu. Me ye mpe alobi Tata alimbisa bango.
bazo yeba te oyo bazo sala limbisa bango. Mare na ntango wana balobi te balobi na Tata Nzambe bakila na ye botangela ngo na mitu na biso na bana na biso na bakoko na biso. Tosengelaka ngo bolimbisi te, tozalaka toujours na mpasi mwana Nzambe. Nkolo Yesu azalaki na bayeko, nombre ya bayekoli 72, 72, 60 bakimi na bango, batikalaki 12. Na 12 moko aye kobebisa ateki Nkolo Yesu, batikalaki 11. 11 wana nyonso babomi bango. Donc elakisi ke Tata Nzambe be mwana na Nkolo Yesu anyokomaki mpona nini Nkolo alobaki nga nazali mwana ya Tata Nzambe, nde balandelaki makambo mingi. Sikoyo na ntango ya Moïse, bandeko ya Moïse toloba Moïse azwaki mibeko oyo batangelaka biso mikolo nyonso. Exode 20, le 1 à 17. Mais ce total est na 18. Po bayokelaki Moïse jalousie mingi. Est-ce que ye kaka biso pete? Biso pe tolingi tomona Tata Nzambe. Nzambe asiliki. Aningisi likolo, aningisi na se, na mokili mabele ningani babangi. Yo Moïse kende kaka biso tokoya susu te, sala yo moko mpona nini babangi. Makambo nyonso eza na Bible. Papa Elebe na Papa Pasteur Boya po soki tolobaka po tolanda oyo eza na Bible, soki toza komona pasi tokanisa nani soki Nzambe aza na kanda. De Gaulle akotanga nsima nde Papa Elebe akolanda mpona ete explication ezala malamu na nyonso toza kolobela na tozotanga. Exode 20, 1 à 17. Mais tolandi 18 makambo mosusu ezali wana. Kanda ya Nzambe tokanisa biso bato mpesi na Tata Nzambe. Est-ce que tozotambola na solo bie tozotambola na solo te? Po soki totamboli na solo na bolingo oyo nyonso tozomona na pasi ekosila nango. Allez, Papa Pasteur Banda. Merci Tata Nzambe Molimo Santu na opesa biso maloba. Tozali kotanga Exode tobo bimi. Mokapo ya tokumi bale nzela ya zomi na mwambe kino zomi na libwa. Exode chapitre 20 verset 18 à 19. Etangeli na biso ezali boye na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Bato nyonso bamonaki koganga ya bakake, bayokaki makelele na yango na oyo ya kelelo, mpe bamonaki milinga ezali kobima na ngomba, bakomaki kobanga mpe kolenga.
bakei kotelema mosika bango bongo balobi na Mose, yo moko loba na biso mpe tokoyoka yo, kasi Nzambe aloba na biso te, soki te tokokufa. Na kombo na Tata na Mwana mpe Limo Santo. Oyo ozali koli yango nde epesaka jalousie. Jacques chapitre 4 verset 1 à 2, 1 Timothée chapitre 6 verset 4. Jacques azoloba na biso te mubulu nyonso ezali komona katikati na biso, katikati na mokili, katikati na mangomba, ezali mpo na ntina na bilulela, po se tozali na mposa ya kozwa eloko wana, kasi eloko yango ekoki nano ntango mpo na biso te, yango ezali kopesa biso pasi. Kasi lelo biso banso tolandi mongongo to toyoki mongongo ya Tata Molimo Santo, sika esengeli biso tosala nini? Eloko eza kopesa biso pasi po tozokoma na jalousie, ezali manque de confiance en soi. Esengeli ngai nazala na confiance na ngai moko, bongo nakozala na confiance na mutu mususu, bongo na nsima nde tokozala na confiance na Tata Nzambe. Soki ngai moko nazala na confiance na ngai te, da ngai moko te, nakozala pe na confiance na mutu mususu te. Chorale de dirigeants yembelaka biso nzembo awa ete totia elikia ete biso banso tokosala musala ndenge balakaki biso yango. Totia elikia tozala na confiance ete tokosala musala ndenge batinde biso yango, ndenge balakaki biso yango. Kasi tozali komona ke toza na confiance na biso moko te. Mpona nini jalousie ekoki kozala katikati na biso? Ezala na mosala na leta, ezala na mosala na mangomba. Pose mosala oyo nazali kosala lelo ezali mosala na Tata Nzambe, eza mosala na ngai te. To ezali mosala ya leta, eza ya yo moko te. Lobi tango basoki nga na longwe ete yo koti okosala kaka mosala ya leta, eza ya yo te. Kasi eloko eza kopesa biso pasi, pona nini ye ngai te. Tonde tolobaka na français te, ôte toi que moi je m'y mette. Yango nde eza kopesa biso pasi. Elinko babatu tozali lokola lisesio balobaka te babongiseli bambwa elambo monene, kasi na nzela place bango bazali koya bakuti libulu ya bikuwa pe bamposo, basi bale batondi babundi bazokisani, tango babimi na fête bapresente bango biloko kolia, esika kotia yango ezali te. Nzoka nde mosala ezali mpo na moto nyonso. Kozala na confiance na yo moko, yango nde kopesa nguya po tozala na confiance na mosala o mutu musu azali kosala, mpe kozala na confiance na Tata Nzambe. Kozala na confiance na Tata Nzambe. Nzambe alobi na biso, je ferai de vous des grands, des personnels importants, qualifiés dans tous les domaines. Nzambe alobi na biso, akomisa biso batu minene na ba domaine nyonso. Esengeli tozala na confiance na liloba wana, ko tuta na katikati na biso ekoki kozala te, pamba te Nzambe aza injuste te. Mpota bosa na mosala ya mutu na mutu, po ya bosa na liloba oyo alobi. Nzambe azali mutu te pota aloba, bongo abongo na liloba na ye, asala ya tia eloko mususu. Nombre chapitre 23 verset 19. Nzambe azali mutu te pota soki alobi abongo na lizali na ye. Jalousie na biso bato ezali lisumu monene. Jalousie ememaka biso na liwa na kuboma. Jalousie ezali lisumu monene. Jalousie ezali 5e péché capital après la gourmandise. Lolendo, gourmandise, luxure, avarice, jalousie. 5e péché capital. Ezali lisumu mukete. Parce que jalousie ebomaka. Jalousie ebomaka pe oyo azali na yango. Yangwana na Proverbe 14:30 balobi la jalousie c'est la carie des eaux. Jalousie
epolisaka mikuwa. Batata ba mama tala Kain na Abel. Ndenge tata mokonzi abula uti koloba yango. Genèse chapitre 4 verset 8. Et memaki na liwa ya Abel. Yeba jalousie. Soki toke na ntango na nkolo Yesu. Matthieu chapitre 27 verset 8. Bangudiza nganga na ntango wana bamonaki te lukumu wana ezalaki na nkolo Yesu ekokaki na bango. Mais lokola bazwaki yango te ememaki bango na jalousie mpe chaîne et continuer na papa Simon Kimbango bamvoila til mokolo lelo papa akodévelopper yango. Tomoni ete manso ya kitoko nzamba bongiselaki ya Kain azwaki yango te. Ti lelo Kain akoma errant kotambula partout parce que arata makambo nyonso nzamba bongiselaki pona jalousie. Bande ko na biso pe na bayuda tala ndenge bamoni mpasi kino baye ko soit indépendance na bango na 1948 pour antina kozanga pour antina ko jalousie oyo bazaki nango makasi epai na nkolo Yesu. Yango wana baobi na biso te jalousie ememaka koswana mpe kokabwana bitumba na kati na bato. Jacques chapitre 3 verset 16 à 18. Yango na tata Molimo Centre lokola lingi biso mingi apesi biso toli ete biloko wana kati na biso emonana te asila kobongisa biso manso tozala kaka bana botosi lokola balobi na Esaïe chapitre 1 verset 19 à 20. Balobi soki tokozala bana botosi pe soki tokolinga tokolia malamu tokovanda malamu mubulu nyonso tosala nango na kati na mboka ekozala te. Mais soki tokozala bana botosi te tokozala mutu makasi tokoliama na mopanzi na mopanga. Yango na batata ba mama to batela kaka liloba to tuta na te to batela liloba oyo ba papa batikilaki biso. Soki tokotonga Yerusalem kimi ekoya maso zala ngomposa tokozwa yango kasi to bosala maloba na biso misatu te bolingo mibeko misala yango nde ekangeli na biso manso ebomami na kati wana soki tokozala nango manso tozali komona ekozala kati na biso te. Tata Molimo Centre nga nazwi ka liloba moko na telemi wana na komba tata mwana pe Molimo Centre. Comme on a tata mwana tata Molimo Centre. Merci nzambe na ngai pe tata na ngai tata Molimo Centre papa Simon Kimbango tiangani na lilobo pesi na biso micro ezali yayo tozali koloba maye yayo ya biso te. Batata ba mama bandeko baoyo bautaka na likolo moto ya utaka na likolo na sete akolobela bino makambo kaka na malembe akoganga te azoloba na malembe me maloba na ye bokamata yango na mozindo na limenia. Tata mokonzi abula uti kolobela biso na mokolo mwalelo ya le 22 mars eza mokolo monene 2025 mangomba nyonso tozala na boyokani tozala na bomoko ikamwana tosima yango alobi yango kaka na malembe me ezali likambo moko monene mangomba nyonso tozala na boyokani na kati na boboko ya mibale yaka ezala ya nzambe maloba oyo tokamata yango na modino elobamaka kaka malembe nkolo Yesu alobaki kaka na bayuda kaka malembe bokonzi na likolo ekolongola makati na bino ekopesamela libota mosusu ekobota nango mbuma oyo akokenda kokwelela yango libanga wana kokwelela yango akobukana oyo libanga mpe kokwelela ye akopanzana na malembe. Et après, les conséquences.
balobaka kaka na malembe oyo bautaka na likolo baza lokola biso te toganga koga balobaka kaka na malembe mais soki ye alobi simba liloba ye alobi batata bamama bandeko le 22 mars aujourd'hui oyo biso toyoki maloba ya motuya ya makasi oyo papa apesi biso makambo ya boyokani makambo ya bajalousie ya bokabwani nyonso tolongola yango mpo ye amonaka asali badéclaration appel solennel le 22 mars 2025. C'est pas n'importe quelle date et ce n'est pas n'importe quel jour. Je vous rappelle dans une histoire molaïté que en 1910 en 1910 constellation d'étoiles au mois de septembre, je crois le 13 septembre, et Monanaki Awa au cœur de l'Afrique, na agglomération Oyo na mokili na biso ya Congo, na agglomération Oyo ya Kamba. Étoile wana ezali kongenga lokola ba torche lokola pleine lune. Étoile wana ememaka bokonzi na Nzambe. Étoile wana elakisaka ete ba oyo bauti likolo bakiti na se. 3. Ememaka bonsomi, la libération d'un peuple sous servitude étrangère. Ememaka bonsomi, c'est-à-dire libération d'un peuple sous servitude étrangère. 4. Ememaka bomengo, la prospérité. 5. Ememaka ba découverte scientifique ya makasi penza oye salamana noté ememaka ba découverte scientifique ya makasi. 6. Ememaka kimia, la paix. Je peux m'arrêter là. Alors, tango étoile wana et bibi na 1910 aux États-Unis banganga mayele comme les savants à l'époque na kobota mayankolo Yesu balobi à partir de 1914 bokonzi na Nzambe ezali kokita na mokili, mais il y aura douleur d'accouchement, c'est-à-dire une guerre sur la terre. Yango na ba américains États-Unis bakotaki na guerre en 1917 un peu plus tard parce que bazalaki toujours à la recherche parce que mona tout le monde guerre mais bokonzi yango batu yango ya likolo bakiti wapi nde bazalaki koluka ba changer. Non, c'est pas en 1914, c'est en 1916 etc. mais 1914 papa qui soloke la botame na kinsue ki nyonso au cœur de l'Afrique pas na biso ki soloke ma biso to bungisaki e monani tata mokonzi abule alobelaki biso yango la fois passée a rappelaki biso ba détail wana nyonso eloko to bungisaki e monani soki bo bungisaki eloko e pesa melbino bozwi yango ezali ya kosimbisa te ya provisoire te ya kodefa te mais ya libela bokoki kozala na jalousie te bokoki kozala na kobelana te na kobunda bitumba te fo bozala na kimia parce que Nzambe akaniseli bino azongiseli bino yango. En 1916, dans 1916, le 25 mai, Papa Dialungana a botami. Wana guerre, première guerre mondiale. En 1916, et Bakissabi les sources épidémie, oh bazalai ko bengango grippe espagnole. Et pas fort de guerre, Papa Dialungana botami. C'est-à-dire, bilaka ekokisami. Ah bilaka yango ekokisami. To swana to buna to kabwana. Non. 1918, Papa Diangenda, le 22 mars, à Botami. Kuna ndenge tata mokonzi abula alobela ki biso tout ça la kaka rappel
po ekota na kati na biso tolobaka maloba ya biso te tolobaka onde ya ye tozali ka batinda bi loba boye rappeler boye yango na tozali kosala rappel un certain vendredi qu'on appelle na Italie en cette date le 22 guerre mondiale ekosila mpe 1918 kimia ekoti lelo tokomi le 22 mars asaleli biso rappel wana tosala nini batata bamama soki tokoyoka te soki tokoyokana te et après yango wana batata bamama papa Diangenda abotami lelo c'est vrai mais déjà à partir de 1910 comme je vous ai dit je vous ai rappelé les dernières frontières qui posent problème aujourd'hui guerre de l'Est mais la frontière wana ezalaki tracée en 1910 aussi les dernières frontières qu'on a en 1910 et en 1910 wana baoyo bauta likolo bakangisaka makambo na bango balobaka kaka na malembe papa Kimbangu abimisi liloba ebandele ezalaki liloba ngo yeko kamata mosoni liloba ngo ekomi moto evani kati na biso tomoni ye papa Kimbangu alobi je renaîtrai en 1918 nakobotama lisusu na 1918 yaza na bomo bankoko na ntango wana baza koloba lokola lobi boye akokufa avant 1918 donc mwana akobotama na 1918 tokoloba te ezali ye akokufa avant 1918 mais akufi te azali neka na bomo azali kaka abina kobotama lisusu et en 1918 le 22 mars papa Diangenda abotami date ya lelo ndenge ezali koloba ba Noël c'est la paix Noël c'est la solution Noël signifie la solution la paix la nativité c'est la solution c'est la paix ndenge ya lobi mangoma bayokana ya l'état ya César mangoma bayokana il apporte une solution le jour de Noël c'est la solution c'est la paix. Ce qui est impossible devient possible. Montazana bo moya lobi na kobota malisus na 1918. En 1918 a bota malisus. Ce qui est impossible devient possible. Et le 17 février 1991 en Banzangungu papa Diangenda lobi papa Kimbangu alobaki akobotama na 1918 est-ce que bino boko yebaka boko ndi makete nga nazali ye tata Kimbangu ngai nde ye omon aza koumela kati na biso kasi toza koyeba ye te toza kososola te est-ce que bino kondi makete nga nazali ye papa Diangenda azalaki soko asimi papa Kimbangu papa koluta kosima papa kisolokela kosima papa dialunga na kosima papa Diangenda soko asembi ye maboko ezongi kaka sadi mon pepe ya pa mazoko kwa kosima ete vide tata molimo monsanto azali kati na biso batata wa mama azali kati na biso azali ya bomoy kati na biso asembi ye mais maboko ezongeli ye moko kaka ndenge ni na be a expliqué na maman Moulabi ye ezali ngai akosimba ngai bakulutu ne basilisa mosala na bango ye akosimba ngai soki alongi et regardez c'est de 1918 jusque tokomi le 9 je donne les dates le 9 août 1939 papa Diangenda asimbi papa Kimbangu lisusu. Et en 1951, kuna na Lubumbashi, et atikeli Mukumba ekomi ya ye.
Mais alobi naza kobotama na 1951 parole wana yango na nalobaka na bino toujours Papa Simon Kimbangu Kiangani est la dernière chance de l'homme noir, mais en commençant par le Congolais, nous. Abina kobotama lisusu na 1951 et en 1951 yo yazali kati na biso. L'Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 17, balobi, oyo azali kati na biso, ezazalaka ye oyo azali. C'est-à-dire oyo azali kaka ye moko. Mokolo moko, batata ba maman, c'était à l'ambassade Bolimbisangai. Je ne serai pas long, Bolimbisangai, mais c'est nécessaire. Naza koloba ya ngai moko te, boyokela ngai mawa. Nazo lobo ya ye. L'ambassade à Grèce. Papa Diangen était invité là-bas. Tango Azali invité. Et Bazo Solola, il y avait les ambassadeurs et toutes les autorités. Motomoko Azoloba en anglais. L'ancien directeur de cabinet du chef spirituel était là. Azoloba en anglais. Abi, alobi na mususu abi, regardez Motoyo, regardez Motoyo. Papa Diangen a simi vers moko a jus. Alobi, regardez Motoyo. Alobi, oh, Nina alobi. Il tient un verre de jus entre le abia faute nayote, mon Dieu. C'est le phénomène de Jésus-Christ. Phénomène où ça la macaca 2000 ans après. Phénomène aux homonos. Et ça la macaca 2000 ans après. Phénomène de Nalobi. Omoni moto azali na kati na moto mosusu wana asimbi akeiti na lola donc azako remplir l'univers ye azali kati na ye et ye azali na ye longo bazali moto moko et donc okoki ko toucher yete parce que azali na kati na moto mosusu abi c'est le phénomène de Jésus et c'est ça ce que Philippe azalaki kotuna nkolo saza koloba nga nazali kati na tata tata azali kati na nga omoni ngai omoni tata po biso tozali se moto moko abi sa nzambe soko ezalaka na biso moto ya lolenge oyo totie na chateau monene kaka biso tokoki kosolola na ye abano regretter abi c'est dommage il est parmi les noirs et il est ici au Congo. Il est parmi les noirs et il est ici au Congo. Tata Kimbanga lobaki na botami na kobotama na 1951. Tozali komona ye awa. Ye azali kati, ye azali Tata Kimbanga. Tokoloka papa Diangen na tokoloka papa Kimbanga et pas mosusu te. Ye makolo na yende ezali na se, mais kiti na yende ezali na likolo, azali moto na mokilo yo te. Non, le bandé à sol. Ce qui a l'obéi biso li kamuto weli sa yango to sima yango po ezali ne bongo. Papa Limbisangai, Limbisangai, pardon. Pardon Limbisangai. Tango papa Mokondiabole a commis chef spirituel à Yena Kinshasa. Grand maître, Mokoya Rose Croix, aïe, tango yoki que l'église de Mangista est un nouveau chef spirituel. Aïe, à Télémina coin, il y a salle de conférence, azomona, papa Mokondiabo, la zope sa main, ndenge ya pesa kabatu. À Télémina, toilette, costume, il y a bien, protocole, je ne cite pas les noms. Bazo remarqué kaka Mokondiabi, ça doit être une autorité. Tango kaka papa, à côté de la résidence, ba rapidité balobi excellence quand ndenge biso towele la kabato ba costume soko za na chemise habité moto costume ndenge towele la kabango cravate bien là tout ça or un grand maître alobi oliko kutana na son éminence na chef spirituel abi wapi abi non yo ya alekia wa kotina ndako soko lingo pese mboto landa atali eti alobi nazo mona yete awuti azako pesa bato maya te akotika sikabi aseki alobi je ne voyais que l'arc-en-ciel
azali motute, c'est un arc-en-ciel, donc euti na likolo ti na se. Bon na kopesa mbote na kosima ndenge nini? Est-ce que biso topesa papa mbote te tosima kaite? Tozopesa mbote tozosima. Mais alobi na kopesa mbote na kosima yesika nini? Un arc-en-ciel. Euti na likolo ti ekiti na se. Papa alobi nga namonaki moto wana. Papa limisanga namonaki moto wana. Mais nalingaki ebembe na yelala wa te na centre. Omoni? Bameka ka Nzambe te. Omoni? Nzambe azali kati na biso batata ba mama ya solo. Pona kosilisa. Omoni? Moïse. Famille à Moïse, hein? Famille à Moïse. Amram na Yokebet baboti bana na bango. Ba famille, wanaka ba famille. Ndenge papa uti koloba likamwa ba jalousie, ndenge pasteur Kabemba a développé yango. Amoni balobi Myriam na Aaron bazotonga Moïse. Ndenge kaka ba jalousie akotongaka, mais Moïse aza okanisa nini? Moïse aza okanisa nini? Bazotonga ye pourquoi? Moïse a quelque bala mwasi ya abali mwasi ya moto mwindo. Version biblique mosusu na ba note ya ba recherche bazoloba coutiste aza auti na cout auti na kam auti na kana donc libota na bato mwindo mwasi wana abali ye pona nini ya tuni biso te ya kanisi nini biso mpeto Nzambe alobaka na biso Nzambe alobaka kaka na Moïse te Nzambe pe alobaka na biso otali Nzambe alobaka kaka na biso ya Moïse akomi nani biso to solola ka pe na Nzambe lokola ye ya tu na biso te omoni eyokani na lola Nzambe akiti mala moko alobi Moïse, Aaron et Myriam allez na tente d'assignation tout de suite bangonyo sotobake Nzambe a béni Moïse. C'est dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 11. Nombre chapitre 12, verset 1 à 12. Bakei bango a béni Myriam, a béni Aaron. Aaron, Myriam. Ngaye, wana Nzambe. Soko nazo solola, nazo yebisa makamu na ba prophète. Na solola kana bango à travers ba vision pe ba songe. Mais ça lokola Moïse était. Moïse a monaka la représentation exacte de Nzambe. Me voit, je parle avec Moïse face à face comme un homme parle à un ami. Moïse a ça le binote. Boko banga te pona koloba na contre Moïse. Nzambe siriki a matinaï. Myriam a du lèpre. Omoni ndenge passe eyaka kozanga kotosa mopakolami na Nzambe kozanga kotosa Nzambe oyo asimi mvoala oyo awuta na likolo kozanga kotosa ye ememaka baconséquence kino liwa lèpre ezwi ndeko na ye kaka adu lèpre Nzambe akipaka makambo wana te adu lèpre. C'est kaboyoka phrase et Aaron a keko kweya liboso na Moïse. Il l'appelle Moïse ndekonaye. Maintenant Aaron tanga moni ba conséquence ye, il l'appelle Moïse mon Seigneur, Nzambe nangai. Kotika ndeko boyete mon Seigneur. Pona nini passe ye ba conséquence ye. Nzambe za la passion mais soko akomi na soko alobi boyokana. Biso mangomba leta kuna biso mangomba to yokana e botika ba jalousie botika ba conflit bo yokana soka za koloba bongo yoka et ce qui bino boko tosate les conséquences viennent l'on à la colère boyibi lelo tozali bien sûr samedi mais dernière intervention ya papa nazo rappeler en opé protocole na soka dernière intervention ya papa ngai na bimaki na mai na misu. J'ai eu froid au dos. Papa, mangez, je buvais, mais n'oubliez pas, je veux me venger jusqu'au bout de ma colère. Sachez que mon kilo bino bovani ngainde mutu da sala kiamu. Tango ba yemi nzembo wana ngabi Nzambe tozana pasi. Nzembo ya banaki ko yema yango kuna depuis Kinshasa.
ba yembaka yango kuna Kinshasa nga na kanisa ke te se buki mais ezali kaka ayiawa ayemisi yango lisusu dimanche passé. Mangez et buvez. Mais n'oubliez pas, je veux me venger jusqu'au bout de ma colère. C'est-à-dire ndenge tozomona avandi wana azoloba na malembe. Kasi makambo toza kosala mingi eza kosepelisa ye te. Je veux me venger jusqu'au bout de ma colère. Après la grâce vient la vengeance. Totosa. Totosa. Mbatata ba mama kaka likambo wana te elani na nkolo Yesu. Bakei kotongisa nkolo Yesu. Ba conséquence après ya lobi aza mwana na Nzambe. Mwana na Maria na Joseph akomi Nzambe. Ah non, mais Israël. Et après. Babaka kene koloso, mais et après. Babenga Seigneur. Après ça, ba conséquence de babenga Seigneur. Continue le biko. Et les kamwezalaki kuna yango nde ekomi le biso. Tata Kimbangu yende aye a Jimo Kumba.